Timana bozo mona bongo za stati ya vena biso on a beti solo Igo Tanzambi azaki bongo changeur de monnaie pena d'ailleurs azaki fournisseur tango kanda place bazo teka yango yo wenze ya lemba ba mama za pena kanda makasi na thermis en tout cas baza na kanda baza na esengote. Donc, baza vraiment na colère au Saranati. Bonjour, bonsoir, très chers internautes, mesdames et messieurs, Mokengeli. Ici, wapi notre président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo. Ici, wapi atangaka awa. Yabiso yango oyo zabiso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Mbonge continue mbonge oyo bana badingi kaka pressure mnoko mboka bana badingi uye kudake ana ngani idel buya ngezisa masua na ke mariage coutumier ya bazombo mwasi na mubali babana ni badubi bafungu na piste bangu badubi te isengi tubina nzemba munoko ya mboka nzemba munoko mboka bake kusenga nzembo ni maki bavila Yongo luku vavile mono kisole ndio kwetala ndio njoka nzembo za uyemba za kubali bana buzaku dukilanga na vavila bangu kuna baza kubuka kaka dese makamu yo utoloba yo penza ya basolo mama buya benka monene yo benga baro likamuna bienge libino ya biso podcast TV epa ya Roni Malundama na Yannick Malundama esika basali biso ya biso podcast TV. Bon s'abonner massivement. Kuna ba journaliste bazali ba théâtre bazali ba émission ba documentaire ba mise donc réunion ba musicien bazali ba to fanfare bega yo ils allient ba découvert. Voilà. Donc ils sont qui on découvert ba quartier na biso podcast TV oyo galate buzuzwa ba théâtre oyo zubanda ba série ba gag oyo za kukota bo s'abonner to s'abonner na podcast TV ya biso podcast TV na dubi boy kuna na podcast TV soki na yena théâtre nanga na lekisa est-ce que ba wi kusimba ekusimba na ya biso podcast TV ekusimba ya biso wa musicien eza justement yo musicien oza pour sa musique na yo et ba na monde entier ezaka na chaîne YouTube moko ya biso podcast TV chaîne yango yo pour la basser à bien basser à tulo bon s'abonner massivement chaîne YouTube eza moko ya biso podcast TV. Très chers internautes, mesdames et messieurs, donc en tout cas un grand merci à vous, très chers internautes, abonnez à Bisso en plus, et en tout cas vous s'abonnez massivement à la chaîne YouTube, il y a Bisso Podcast TV, en tout cas un grand merci na bato oyo bena bazo sala biso ba remarque, c'est tout ba commentaire vraiment, et ça pendant que tout comme sur WhatsApp pena ça pena bien makasi bato bazo liker bato bazo partager bato bazo toujours ko s'abonner na chaîne YouTube ya biso podcast TV, donc c'est la chaîne de référence, chaîne qui tue chômage awa na mboka na biso Congo, précisément na ville province ya Kinshasa kaka ndenge zala. Donc j'allais vite à saluer donc c'est notre Dieu parce que yem tapisi biso pema pour que tokuta na ngana bino mokolo ya lelo kaka ndenge zalaka. C'est bien votre humble serviteur Watakin 24, le lieu de la presse congolaise. Donc, moi, on a kaka. En tout cas, un grand merci à vous. Je remercie aussi mon équipe technique. La Sima Caméra, les Agibona, artiste Koko Safu. Ça fait longtemps, mais elle est aussi au Koutani, Koko Safu. Un grand merci aussi à notre moteur, donc ingénieur Doba Sadi Sakaka Nengezalara. Voilà, très cher internet. Donc, il y a Bisso Podcast TV. Les autres qui sont bons awa. Na district ya Moamba, précisément na commune à Lemba. Na district ya Moamba, je répète encore, précisément na commune à Lemba. Parce que district ya Moamba, toza na Kisensu, toza na Matete, toza na Lemba, toza na Ngaba. Alors lelo sikoyo, ya biso podcast TV, to koti awa na Lemba.
toyebi lemba eza monene, lemba eza commune oyo ebimisa ba star, lemba eza commune oyo ebimisa ba autorité na mboka na biso Congo oyo basala na oyo baza actuel. Toza na lemba fort, toza na lemba super, toza na lemba terminus, toza na lemba salongo, toza na rigini, toza na livulu, toza na mbanza lemba, wanya stuka eza na commune na lemba. Alors, place on a za bomo na ngawa, na siko na lemba foire. Toza lemba foire, na sima artiste Koko Safu, ma cameraman, eza bongo place to banoya à l'époque, série ya Mobutu. So matara mwambe tena bumwana na yo, Fikin. Papa samedi amemi mwana na Fikin. Amati mwambe. Ah, Congo malgré za rasusté. Mais bazo bongisa yango pour que ezonga bana na biso tozo bota bazala satisfait kaka ndenge zalaka. Nena speaker bino na début. Toza na lemba. Babita lemba benga bango ba lemba tek. Lembe bimisi ba artiste pena ebele. Lembe za na ba système wa minene. Lembe za na ba école minene. Soto mati likolo. Toza na Unikin Université de Kinshasa. Toza pena école munene. Oto benga bongo Institut Moamba. Wana za peka na likolo. Côté ba rigini kuna likolo kuna Institut Moamba. Donc za musika tena na Unikin voilà. Kaka ndenge zalaka. Lemba to benga ba benga ngo eza commune ya ba intello. Commune ya ba intellectuel. Alors, toko solo lango na population ba natif ya lemba. Ba expliquer biso et pourquoi ba benga lemba commune ya ba intellectuel. En plus, ba commune c'est belle to monaka. Ba bar ba terrasse ezaka non mais ya lemba eleki. Lemba eza na population moko ya kosakala te. Lemba eza na babar ebele. Lemba eza na babar ebele ya kosakala kuste. Lemba bimisi ba star minene. So to kena koto ba joueur, to si ba aimer quand même le père son âme, to si ba Jamukul, to si ba Joël Kimwaki, to si ba Lecha Solu, to si ba Kulukuta mi la papa là. Lemba be misi be équipe belé loka ba standard de Lemba, ba Sapatra. To solongo ce qu'on a population ka ndenge zala. Souvenez-vous en 1994, hein? Souvenez-vous en 1994, les Arabes kan na Burkina Faso. 4 ministres pour la 4-0. 4 ministres match aussi la RDC, la série, Ezaka si on ne trompe pas, Ezaka Simba voilà. Ezaka Simba. Non, Ezaka Zahir. Donc Mamale, Jamukul, Namungongo Fish. Un défenseur Azaki défenseur avec l'équipe, mais le équipe nationale va sélectionner l'équipe nationale. Marc Fish. Tu vois bien Fish Mungongo. Bon bien route, na 94. Centre. Il y a mec à Mamale. Coup de tête c'est Marc Fish Mungongo. Si tu égalises, après tu gagnes Burkina Faso par penalty. Après tu les carans à Cannes. C'était en 94. RDC, oui, tout le Bongo, RDC, Burkina Faso. En tout cas, personne Emeka Mamale, Jamukul Bazali, to kita to l'accepte ba terrain ba Jamukul ba no s'entraîner. Emeka Mamale, to l'accepte no. Ba artiste lokola Kofi Olomide. Mona Lemba. Le grand changeur de monnaie, personne ya Igo Tanzambi. Mwana Lemba ya tongo ko sakalati, personne to koma to relaxa bino statut na ye. To relaxa bino galerie to benga bongo Igo Tanzambi. To relaxa bino be parler na ye. O ye moko pena no vanda to benga ngo Maison Blanche. Kaka ndenge zalaka. To ça ben système okengeli o respect président de la République Fachi Beto atanga awa. Bah Argentine Ngobila son excellence, mais c'est le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Il n'y a pas tant na institut Mokesho. Pour te bien bon Mokengeli. Donc voilà,
na pesi ba détail alors tokoyo kongo pena mingi et pas bango moko ba bitan ya lemba ba natif ya lemba commune des intellectuels bana ba papa bana lemba to kitisi le terrain ya biso podcast TV to kotis le terrain to solo kaka ndenge zala. Merci, on se retrouve juste après. Comme je vous avais dit, je suis donc toujours dans lemba awa. Bozomo na bona simana za complexe scolaire Mokengeli et puis institut Mokengeli. Et c'est quoi notre président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo. Et c'est quoi atangaka awa, atangaka école première année awa. Na institut na complexe scolaire Mokengeli. Et puis aki Mokengeli cérémonie beba pena makasi. Beba pena makasi c'était 2009 comme ça institut Mokengeli ezala subote. Kutuba na lemba comment ko benga ngo institut Mokesho. Kombo apesa ngo yango c'était en 2009. Et puis ko réhabiliter yango et pas yemoko son excellence mais président de la République Fachi Beto atali que no école nga la tanga ala bon c'est qu'on a premier mandat na ye. Le premier mandat na ye c'était en mars. Ezaki bon na mars tant que pouvoir na décembre a prêté serment na février et puis ma mars aki place wapi aki bongo ko bongisa école o ye atangaka. En tout cas, Lemba eza commune moko munene, Lemba eza na ba quartier ebele, na ba super wana, sonne to na ba terminus, to na foire, eza na ba quartier mso mike za wana. Neti na super Lemba, to na quartier Gombele, to na quartier commercial, to na quartier Masano, dans ba quartier mike zali. Bozomona, ba quartier mike zali. Alors, en tout cas, il y a une chaîne de référence, il y a un podcast TV. Tous ceux qui vont les canisi, tu peux décider au kita awa na commune ya Lemba, précisément le district ya Moamba, car en Nengue Zalaka. École ni na liboso ya Laxibilo, école au président de la République Tanga yango. Et puis ça autorité munene, o asimi mboka na biso numéro 1, le garant de la nation. Mokengeli Fachi Beto atanga awa. En tout cas, internet na biso, bon s'abonner massivement à la chaîne YouTube ya biso podcast TV et bon ça la bon dessus parce que ça chaîne moko référence. Ça chaîne moko référence on est makam. On est pena makambo kaka ndenge zalaka. Balobi bon s'abonner massivement. Abonnez-vous massivement. Bon ça décidé bon ça toujours brancher la info car ndenge zalaka. Merci. On se retrouve juste après. Merci. Donc voilà, quand on est FC Bino, tout ça, c'est toujours awa. Tu as ce qu'on a super Lemba. Tu as super Lemba 9 régions. Il y a Venabiso Paka, ex-député, Zara député na régime autoroleka. Mais les lots, tout comme bien, bon candidat malheureux parce que tu vas voter qui était si tu bino bana Lemba n'engage zalaka. Merci. Donc naza vraiment nan natif ya Lemba. Donc moi na lemba pena tongo karne zara to sola pesi mo explication muke ya lemba ka ndenge zara mbote papa mbote pe na yo le grand journaliste Alain Zamba do chacho biscuit mbala ba maboko tolo to Zarias bienvenue kamba malgré to zunga pied levé na ndo le kanama na telga ki batunanga na ro ça le kaeteles funa na parlementaire moi Dimitri Bataliban nzile bakoyo kozune pi bakotala ntina biscuit mbala dohi bienvenue kamba. Donc merci beaucoup pour comprendre cet artiste donc il est José de Londres sida bilé les gars ndenge zalaka ba moto no ko tozali na Londres car na Suisse car ndenge zalaka. Merci beaucoup. Ça tokozo mo lisolo muke ya lemba taki mona lemba. Lisolo na par rapport ya nini? Lemba obiki lemba za munene mbete ala na super bo parce que yo zana na super. Bon, nga da justement na super lemba. Moni tant to yeba ki lemba za yi commune ya intellectuel. Batu batanga trop bana ba papa banu bafanda soki auti nchika koti palais 17h 18h abimi si bakiti batie libanda bafandi. Mais lelo marambe beba. Nzo pona
lembe kuma ya ba terrasse lembe kuma ya ba roteka ndozo muna ba hoteka bu ba kuluna pe ba kota yoka pena bana ya kan ba koti koto ba sali kuluna ba zongi na bango pe donc makambo pena ezaka lemba te mais ezaki kini mobimba to Kishasa makambo to ebeba makambo to ebeba mais lemba kombo na benga ngo bongo commune mo ba intellectuel mais lemba kokota ba civique ba kokota na lemba te sa cameraman kaka a balancer ka na sima na biso kuna omoni niveau salité za a balancer ata la katati kuna donc mboke beba na donc na makambo tout eza na ka lemba te so pe okina ba chango okuta ba salité so okina ba njili okina bangalie mo okuta pe ka ba salité donc makambo ebeba nde partout mingi parce que tozana lemba take mona lemba yo fina follow bela nesco lemba take bino ba jeune ya lemba ba artiste pe est-ce que vous aurez tant peur kutana bourgmestre pour que bosola na ba makambo bourgmestre mo azalaki azara na venue azali na venue comment Jean Saka azape na mona lemba azara na venue banda batay bourgmestre tina ninga longwe azaka na venue mais avenue na emo mai tondaka donc ye kutu ba mère bateka libanda odoki ba pire yete ayaka peno ka bu apanzi ba bilo ba mais atikala osalelo te omoni commune wana mona commune mutabongisa commune wana eza mona changu tu sais Kaputu Kaputu ye mutabongisa commune wana ndo mona eza moi na mode design wana ye mutabongisa tout ça aza mona ya changu mais ye mutabongisa mais ye moko mona lemba Jean Saka et le côté maintenant bourgmestre actuel aza comment nani oya siko atuka na yebi pena communauté mais on est pas ça eloté Jean Saka par rapport ya kokombisa moi prince ndenge zalaki po ya na komisa prince ka banda awa ti na rond-point wana esili nango donc o to etikali wana donc bo potana bino na bino donc azaki jeune moko boye azaki bena idéologie te beaucoup mais c'est ma idéologie ezati merci beaucoup talaka batu ba longola mais batu ba sala fête donc kolongwa na ye bana lemba basepeli basali mama na fête mais o pe batie onde bango mibali ba ka elo moko donc ba longoli zaka do roi mutuka ba changer de chauffeur donc même voiture mais ba changer de chauffeur. OK merci beaucoup Star ba artiste ni na ya minene o ba bima na lemba oyo yebi ebele ba ya mode ba dudu supu ba Batista ebele pena bazé ebele ba mayonnaise ba geisho donc bazé ebele. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez tant peur ya kokoma pena bali kolo kuna bali vulu kuna ezaka na kati ya lemba te bali vulu wana tu wana ezaka na kati ya lemba be tendance wana tu wana ezaka kati ya lemba soki esengi mwa mbolokoso okoma na yebi ke ba masoka pe baza wana kondola musinza kwa diaka bungi masa mopika ya comédie yazaka bakota livu yesu kumta kangi livulu wana mobili masoka papa masoka yepe toujours ka mona José de Londres na kata standard donc Baptiste basé belé ya olobela kutu. Merci beaucoup message nous qu'on lancé mingi mais pas bourgmestre parce que il y a azo représenté président de la République a wana commune Lemba. Donc naza pena message ya lancer pa na été pour na yebiete na mona epete na mona ape musala sala ate ndenge ba bourgmestre ba sala pena makamba idéologie yepe na sala elo te moni ba fleur eza na individu mo mutaolo aolo ni sango ba fleur ba fleur on eza na individu mo jomo bo azala kana boutique na eka na ninga ba indusa ka ya lemba te malinga propriété nde mutaolo ni sango ba peluzo ti o romona pembeni ya rond-point wana do jeune na mutasali sango do bourgmestre vina do na yebiete yo mozo mona salité ta ke bourgmestre et puis o eza 0 mètre na place commune ezali donc tala ce niveau salité et puis mbula na bandité tozomona asala bino nzela bazo oh yem ta c'est ça oh eza contre gouvernement ye eza la capacité c'est ça prince la capacité te eza la compétence na été ce que wenze ako bongisa wenze te bongo prince ya bonda ko saisa azana ce que wenze ba benga ngoni
wenza lemba kaka wenza lemba wenza super lemba. Merci beaucoup voilà azaki bongo donc to son artiste dans le qui a José de Londres vraiment mot de la fin pour nalelo. Te mot de la fin pour nalelo to yebi que journée silité ezo continuer. Alain Nzambe atiko se bilolo teles Azarias na bilolo Azarias pe na ngaliema et puis na kolo chaîne na biso ya biso podcast TV podcast TV et que est toujours liboso. Okay. Merci beaucoup Star journée malamu. OK. Merci beaucoup Kanet Lobina Bino okibongo ndenge mona lemba utiko loba en tout cas babiloko pena ezo sala pena ezo sunga vraiment te il faut ko bongisa commune lemba eza commune moko historique. Lemba ebimisi ba autorité, lemba ebimisi ba star, lemba ebimisi ba taminene. Alors lemba si le logo ba benga ngo commune ya ba intellectuel, commune ya ba intellectuel. So to kena maison communale. Bon mona statut mo batia maman avandi jeune fille mo avandi a 6000 livres. Statut batia bongo na maison communale ya lemba. Maman vandi, jeune fille a vandi, a fait le livre, a zotanga de lexique non. Lemba est commune à intellectuel, ba lemba tech, ba habiter à lemba. Oh bozomo na bongo, isa 9 régions. Ndako peka ya mutu dans le pango ka ya mutu kaka député moko le to comme bongo député malheureux papa na biso paka donc yazaki bongo na régime utiko le ka ya papa na biso son excellence Joseph Kabila Kabange car ndenge zalaka ye mutu asala pale oyo tozana 9 régions abengango 9 régions so tozo koma to la Sabino wenze ya super lemba to la Sabino wenze ya super lemba parce que lemba eza commune moko munene ba quartier na pesa minene ya omoni ba tasi ba quartier mike na katuana lesi mupanzi boye tozana quartier Masano terrain GD to ko la Sabino Bruno Chibala uta bongo ko bongisa premier ministre ya ancien premier ministre na régime otoleka abongisa terrain wana atia pena statut na to koma wana Bruno Chibala atia pena synthétique donc GD pena ebonga kitoko pena kaka ndenge za mezaka zelo to koma to la Sabino mais tozo kenon siko juste na wenze ya super lemba car ndenge za laka merci toleka Eza témoin bisale monani Ninga kolobe ezate Touti musika essentiel tokomi Ninga kolobe ezate Ya kolobe ezate Ninga kolobe ezate Ya biso yangoyo Oyo eza biso na biso Suka ya makambo eleke bandeli Mesikoyo ndetango na biso Et voilà, on est là-bas à Labino. Derrière moi, donc, tu as wana wenze ya super lemba. Donc wenze ya super lemba. Wenze mo ya kale ko zala kutu boyete. Il faut pas bongisa yango pena pour te bi lemba za commune moko donc mais c'est quand ba ngana mona lemba ba lemba ba ça différent mais là ba na misusu ba commune misusu mais ce qui le to zomona lemba comme na ba niveau yo bon habité ce qui ba konza mboka baza wapi lemba ko za na ba salité ya beauté les mécos à basalité à beauté. Donc, surtout when vraiment, il faut que tonga yango vraiment ba bétonner yango ba sala pena kitoko ba te à l'aise ba vandi pena calme ba client ba zo pe calme. Donc, n'est pas besoin vous la pena bandi. Na habite ce qui bazala neni. Na habite so bazala neni bino bozo mona ba mesa ndenge zali voilà. Wenze ya lemba super. Lemba super. En tout cas, il faut que bongisa. To bongisa vraiment que ça la bien makasi. Botia peuple place na bango. Botia population place na bango. Baza la calme, ba vivra bien. Yo zapena kitoko makasi. Nena pesa miro tout ça toujours à la commune à Lemba. Toujours tambola toujours kota ka ndenge zalaka. Merci. Donc voilà Donc voilà, tout ça c'est qu'on a avenue Botango toujours kaka na super lemba ici quoi puis un grand artiste mo kana biso Congo na kombo ya Double King Agbada Kofi Olomide et abotama pena awa abimela awa kaka ndenge zalaka voilà artiste to ko sana biso moi
moi tout cas ndenge zalaka to koma pena place wana to la sabino parler oyo vraiment parce que nde to zo bino lemba eza commune moko ya ba intellectuel lemba eza commune moko bimisi ba star lemba bimisi ba star lemba esali ba autorité ya minene o ba bima lokola ba Bruno Chibala et puis là au bazar actuel donc papa nabiso son excellence monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa papa nabiso Chantine Ngobila Mbaka donc lemba esali pena batebele donc lemba esali batebele lelo soki toujours na bongo parmi ba commune oyo eza vraiment na batu pe bakolo bakino neto bona bana ma campagne bana Kitambo bana Gombe alors bana lemba pe baza fierté na commune na bango donc bana lemba pe baza fierté na commune na bango voilà derrière moi ici ko wapi double king abotama bino bo Monique donc ça vraiment commune moko historique eza commune moko historique alors en tout cas nous senga pena ba konza l'état et ba bourgmestre parce que bango bazo représenter président de la République na commune na Lemba alors lemba il faut ko bongisa yango ezonga lemba kala ndenge zalaka ezala kitoko makasi ezonga pena lemba kala ndenge zalaka ezala kitoko makasi derrière moi ne bozo mona kaka awa papa double king abotameli awa Koffi Olomide donc awa bino bo moni kaka ndenge za parce que ya biso podcast TV to kota biso to lo ba bosolo donc voilà to commence kona TRGD oyo Bruno Chibala a utai bongo ko bongisa tanga zaki bana pouvoir tanga zaki na pouvoir premier ministre na régime auto le kaya ya auto benga bongo le sénateur à vie et Joseph Kabila Kabangeji kaka ndenge zalaka traximo de awa papa double king alors toujours kindesko vers terrain GD ezaki pena zelo mais le terrain GD et bonga et koma kitoko renaissance à ça l'entraînement wana ba mweka ba standard de lemba ba ça l'entraînement wana be équipe bele ka ndenge zalaka merci beaucoup on se retrouve juste après merci OK voilà tu as su faire terrain GD aux moins terrain GD oyo à l'époque ezalaki bongo zelo azoe bana ba 2007 2006 tant to soit qui première chaîne na biso na Côte d'Ivoire tant to première chaîne na biso donc coupe ya ba donc coupe ya ba joueur o ba évoluaka na ba pays na bango dans le cas to ba bon en terme ba locaux quoi donc ba locaux et zaki bongo première chaîne biso to apporta kiango zaki bongo na chaîne 2008 c'était à Côte d'Ivoire zaki bongo na Côte d'Ivoire alors GD na biso ezaka bongo zelo ezaka pena zelo et ezaka pena zelo donc ozobeta kutu ba pena bien pénaté ezaki pena bien pénaté et après tant Bruno Chibala a kozwa bongo pouvoir na ye place na ye qui premier ministre et après a décidé que ta que ya za bongo mwana ya lemba a décidé ki abino fona bongo ça pe bana lemba fona tsela bango pe moi bijou na bango pe esa la pena bien yango aki ko tchasko synthétique awa na terrain GD bozo mona bongo derrière moi donc terrain GD bozo mona moi to kota na kati pas ça ba bi match ngo banda moi to kota na kati ça te yango to za toujours libana na sire bozo mona mutu wana eza bongo statut ya Bruno Chibala ex premier ministre ministre wazaki bongo série ya Kabila fils donc Bruno Chibala et donc terrain GD yangwana bozo mona o eza bongo terrain GD bijou oyo Bruno Chibala utaki bongo ko bongo sela bana lemba komana bango ko beta ba match bon awa Pefkin pe beta rapi awa Pefkin ezobeta pe awa édition 2023 2024 ezobeta awa na terrain GD Pefkin et puis équipe ya Renaissance du Congo bango pe ba sala bongo entraînement na bango awa kaka ndenge zalaka bango ba sala entraînement awa be équipe bele parce que na terrain GD oyo ba standard de lemba et ba sapatra ba équipe bele pe na ba équipe bele ba Joël Kimoki ba bima awa na terrain o ba Joël Kimoki ba bima awa to comme pe suna mefe siko wapi ba aimer quand même les personnages ba ndeko beta
na vie na biso Jean Mukulu parce que Jean Mukulu malgré azamona ya lemba camp dans camp Kabila parce que lemba ils en a deux camps ils en a camp Kabila il y a ba policier et puis na tobenga ngo ezaka kanini Kabumba wana eza ya FARDC ils en a lemba Salongo Kabumba ils en a lemba Salongo et puis quand on a autour ba camp Kabila ils a bon la frontière entre Lemba na Matete wana siko quartier ya Jean Mukulu mais ayaka ne miko fréquenter ba super terminus et puis mingi na côté ya terrain GD wana kaka ndenge zalaka GD yango le terrain me fait par côté Jean Mukulu azalaka to ko peut pas wana bo la sabino susu terrain me fait au terrain GD na super tout ça précisément na super Lemba quartier o babenga ngo quartier Masano tout ça na quartier Masano ça va finir belé loko là bas Sanskin atteindre de Lemba pe eza awa atteindre de Lemba eza départ pe to comme pe to la sabino atteindre de Lemba o to bizarre atteindre de la Gombe ana Lemba tu na atteindre ya Lemba et quand la monene eza wana to la sabino pe bo mona yango et tout ça va finir à Ruimi tout ça va venir Bangamelo tout ça va venir à Pate tout ça va venir Sanskin tout ça va venir Ruzibazi tout ça va venir Kulu donc en tout cas on a super Lemba va venir ça tellement ébélé donc comme appelle ce qu'on a Karwenge avenir Karwenge et ce qu'on wapi les grands changeurs de monnaie paix son âme respect ya Igo Tanzambi Tanzanie toyebi ba yeba utagi bongo azaki assassiné c'était en 2011 un affrontement ya vice premier ministre ya budget et pardon vice premier ministre ya défense Jean-Pierre Bemba actuel et puis na sénateur à vie Joseph Kabila Kabange dans Bemba pour cela qui na présidentielle Kabila pe après cela qui na pour cela qui na présidentielle c'était en 2011 donc affrontement wana ya Igo azaki na ville a Kenesco ko joa ba franc à côté dollar azo ba franc akabola ba changer ka ndengezala parce que ville province à Kinshasa Mobimba azaki fournisseur ya ba changer azo ki bali kolo vina biso dayaka balelaka epe awa na GD to koma suwa to laksabino stati na ye bozo mona immeuble ya jaune ça fuzola ngo immeuble ya jaune wana bozo mona wana babenga ngo galerie Igo Tanzambi to koma su pona kaka na cadre ya visibilité to laksabino ngo suka pene vraiment parce que TVZ radio te ka ndenge zalaka immeuble wana ya jaune babenga ngo galerie Igo Tanzambi to koma siko liboso nango bomona siko ndenge batonga yango en tout cas ça vraiment bijou pe à son âme ya Igo to laksabino pe ndako na kaka ndenge zalaka terrain GD yango yo terrain GD bozo mona bongo stati ya ex premier ministre Bruno Chibala donc yem tabo abong sai bon terrain a récompense ki bana Lemba parce que yepe azape na mona Lemba kuta tanga na pouvoir ko anda église na Saint-Théo Saint-Théophile ezaka en diagonale na maison communale ya Lemba to koma pe to laksabino kaka ndenge zalaka. Merci beaucoup, on se retrouve juste après. Merci. Donc voilà, je suis na siko awa na simana bozo mona bongo za stati ya vena biso ona betili solo Igo Tanzambi azaki bongo changeur de monnaie pena d'ailleurs azaki fournisseur ya ba changeur de monnaie azaki pena grand fournisseur au Sarala kujuté dans Lemba Mobimba pena ayebanaka dans bana Lemba surtout ba changeur à Lemba façon ba lela Igo Tanzambi et ça là bango pasi tant ba yo ki ya Igo kufi c'était à 12h ça na 12h ça na 12h en tout cas pasi pena makasi ça la pena pasi Igo Tanzambi azaki bongo grand fournisseur ok zora azokosa ba dollar abimisa bongo ba paquet ya ba francs azo tika ce pour changer même na ville partout na 4 coins de ville province à Kinshasa Igo Tanzambi na tinda ba to déliquer bato personnam obozo mona bongo za stati na ye parce que bato bana Lemba bakanisaka ye bapaya bauta libana baroya batelemi awa bakanga ba photo
bato bayebaka ikota nzambi bato bayebaka ye donc statut ya ikota nzambi yango yo à la mémorial à la mémoire de ikota nzambi d'abotama le 28 septembre 1962 ya kufaki bongo le 29 mars 2007 ya igo atika biso donc le 29 mars 2007 ya igo kole donc ya igo kole donc voilà en tout cas passe vraiment donc passe ils appellent passe na raisonner sous na raisonner vraiment na raisonner wana hérité watana be mission atanga zaki na maison mère hérité watana bazova na bongo na apate avant na bongo na oui c'était avant na bongo na apate zaki na venir apate alinga mona iko Tanzambi elle s'appelle Melina aza bongo na France iko Tanzambi ayakuta bango awa na baro boso mona oyo komi lelo métro ezara bongo à l'époque ezali bongo café géant ezara café géant lelo komi métro à l'époque ezali bongo café géant ba diaspora boyo bato bana lembo bakenda poto tongo batika bongo café géant to boso mona étage ba vitre lelo komi bongo métro à l'époque ezali café géant iko Tanzambi tini ba petit ba ekuta pela hérité watana bena Melina iko Tanzambi yemo ka beta pena hérité bambata. Donc via Zara pena très colérique mais côté ma mususu via Zara qui ne play Zara pena play makasi ndeka ezalaka mais liwa izaya izanza na biso nyonso kaka ndenge ezalaka au moins mutakufa na maladie mais ya koboma en tout cas choka pena batu makasi choka makasi ko Tanzania atongi trop makasi akomisi batu ba patron bate belé batikala ba mongo na bate belé talaka liwa ya briske bate belé batikala la mongo ya igo ba monsieur pe bazong sa ndenge zalaka famille abenga fa bakunda mutu abenga na nazala nyongo na ye tope ye pa zala nyongo na ndeka zalaka na ba matanga et puis série wana ba na le kambala ma wote ezalaki no et pena bozong na morgue bo vandisi yango pena elali après lobeke cimetière. En tout cas, il y a sala pena passe. Bana lemba tilelo, bana lemba, bana ngaba, bana matete, bana limete. Donc partout, bana momele. Donc partout vraiment, balela ya iko. Nenga ko sala ko chuté, balela vraiment ya rolela. Merci toujours comme à ce qu'on a galerie. Après galerie, qu'est-ce qu'on a parlé na tout l'accepte parler à iko Tanzambi, nenga sala. Merci. Donc voilà, tout ça précisément na avenue Rokozizi na simana bozo mona bongo za galerie Iko Tanzambi loko oya tonga yango oboka bongo galerie Iko Tanzambi yango ils ont bongo na avenue Rokozizi toujours na super lemba en tout cas ne abeka lemba za vraiment commune moto ko tika ngo za la saleté parce que lemba bimisi pena ba autorité terminer ba bimina lemba parce que lemba to bien comme la intellectuel et puis voilà ça peut la comme la intellectuel parce que ba autorité o ba sala actuel na ba bima ba leka bimisi pe ba star ba jogo ba artiste comédien test fait la biso Jean Koubal mwana lemba nous sommes donc lemba eza commune moko e kozala kaka eko koma na ba niveau ekomeli lelo te lemba eko koma na ba niveau ekomeli lelo te lemba vraiment galerie Iko Tanzambi ngoyo surtout so kota sikoyo avenue ya résidence na ye place bana kolala atambola ozongo place na otapena mutu na palais na ye place na ko dame place na kolala place na sambaka mutu place na ya mabatu la résidence na kaka nengezala to so koma wana en tout cas un grand merci à Montréal artiste Koko Safu na musa pena osala pena ya kitoko kaka nengezala ka voilà galerie Iko Tanzambi ngona simana nga bozomona bomoni galerie Iko Tanzambi ngoyo to so kota sikoyo avenue o ne otolo bakaka place o ya bana ye pena ko lala
place à notre mutu na résidence ya yep na to no bengango bana le mabengango maison blanche parce que c'est tout en blanc hein? Maison blanche car ezala voilà tout ça comme asiko na résidence ya iko kole iko Tanzambi personnel. Merci, on se retrouve juste après. Merci. Ok, voilà, tout ça ce qu'on a venu Karonge, derrière moi bozo mona bongo eza bongo résidence ya vena biso auta kotika biso ça fait déjà longtemps na kombo ya iko Tanzambi de utila sabino statina ye bon mon pe galerie wa tonga vraiment en tout cas bana le matilo baza vraiment na choc alors ya venu yango a place pena bana ko vanda et place bana pena ko la place no sa pena ma tout derrière moi donc na venu Karonge et siko wapi vena biso iko Tanzania bana ko vanda ndina otikolo bakaka en tout cas liwa ezapelo nzela ya biso banso moko ta otikala na se atango oyo na ebisa bino quoi lo mo nengwana donc avenir Karonge yango yo même là bozo mona oyo eza babenga archi de noé eza flat hotel donc avenir biso fait de loko industriel donc fait de loko industriel pe atonga pe lo pe bien awa na avenir Karonge donc voilà bino bozo mona en tout cas résidence iko Tanzambi yango na simananga ya iko kole résidence na yango na simananga et en tout cas nayebi ke bana lemba balelaka nayebi ke bana lemba balelaka mais ils ont là biso tout courage na famille na ye et puis courage na bana na ye courage na ba changer ko batikala kolela et puis en tout cas molimo ne pe ma toujours kana kimia parce que sel pena mama minene na mboka na biso Congo sel pena mama minene fort ya iko kole résidence na yango en tout cas artiste safu bendela ngango vraiment ba mona pena bilili parce que TVZ Radio T biso podcast TV on est makambo TVZ Radio T donc voilà Karanenge Zalaka voilà résidence ya défunt oh le to ko benga mutso akuti ko benga to benga ba pauvre iko Tanzambi donc voilà. Merci bien. Tout tambola na cadre découverte awa na commune Lemba. Tout tambola kaka ndenge zalaka. Tout se pesa bino. Lemba est tellement vaste. C'est tellement vaste, c'est monene. C'est monene. Mais pour le se pesa bino, tout kenne kaka tout kenne. Place to suka to suki. Il y a biso podcast TV on est makam. Ici on travaille. Ici on blague pas. Ici on travaille. Merci. On se retrouve juste après. Merci. Donc voilà, très cher honnête, il y a ce podcast TV, en tout cas un grand merci à vous. Et donc voilà, je suis toujours dans commune Alema précisément dans district à Moamba. Voilà, et derrière moi on a ce qu'on a terrain à Méfé. Terrain Méfé, bon on a l'accès terrain GD, tout ça ce qu'on a terrain Méfé vers Terminus Lemba. Donc voilà, joueur rebelle Babima Awa. Et ce que nous sur la Moukena, ancien joueur, il y a Derrick Leb Monté Mapembe, lui il s'appelle Yadi. Il est là comme entraîneur. Toujours bien bon coach Adia donc tout cela kaka neka rezalaka. Bonjour coach. Bonjour papa. Bonne santé. Très bien ngolo nzambe. Merci beaucoup coach Adia ancien joueur de club Motema Pembe. Tous on a moi lisolo mukeno ya yo mona. En tout cas ngaza coach Adia naza d'abord Adia na beti Mabwilu na beti d'abord bana Lemba Mabwilu Kebilima nazongi matete na kei Tex Africa do imana Tex Africa do après na kebeta na Brazzaville kuna avec les Mokanda na beti ba chemino kuna na beti na Brazzaville après na yozonga 2006 ndio na komena entraîneur voilà traîneur ya nini ya Osenaya ya président Naya en 2006 en tout cas. Merci beaucoup coach Adia na dessin pour ça qui combien d'années? En tout cas, deux peu la stratégie n'année parce que nous avons choc mon boy, il y a un permettre que Tekina continue. Je ne dérange rien. Après nous avons un ndako. Nous avons un ndako. De les na se soigner, il Tex Africa yezwanga. À partir de rien. Après nous comme joueur de Tex Africa, capitaine de Tex Africa ngayo Adia. Merci beaucoup coach Adia. Voilà, tu as comme précisément na terrain presque au entraînement, na terrain MF tant que moi na Lemba aussi. Toko zo pena solo mukete ya terrain MF. Terrain MF za bayana biso. Tangu bayana biso ba usala grage na terreau biso to lana na sima. Bayana biso baya délai.
bayanesi donc bafia na biso ya liboso wana le beboka pondo ebeta esmabe donc bekipe ya nani ya maître mobo ya kacher nani Zakobi batourne beta ya Santos bani donc bamulma Miller grand joueur babeta babima na terrain oyo bamama le bayo bima donc biso to leki na bamama le bayo bima banu Jacques betiawa babano ba Gustavo wa Mikel Milolo ba beta na ba beta na nini na mazembe kuna na ba petit na biso ba ikoko lelo bana ba bazana ba Angola ba petit na biso mususu net petit na nga pire petit na nga dizo kadikeya to beti na yepe bon to tika na biso ya comme entraîneur siko na nini na Lesas ngana za na première division na nini na EJC awa na 12 na coach wa Fibo. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Match ni pena zaki ya kafu. O pena nde tout monde actuellement des ring na renaissance ko match ni zaki pena awa e bana toni sa terrain me fait. Zaki équipe ni. Awa maso zaki oki lemsu Santos na Esmabe bayo beta awa. Na Santos ko no mona ba igota Nzambi akwele ba jaki ba ve bon comme ba kufa ba ngune so na do. So ba beta wale msu ba beti na iboka pondu mezaki danger iboka pondu ba mimi orange ba nani ba Benoît mimi orange ba pauvre nani capitaine so mulumba Miller do ba match na so ba beti ma iboka pondu to na Esmabe iboka pondu na Santos mezaki danger iboka pondu na Las Vegas mezaki danger do mona ma plein danger do iboka pondu na zana ba grand joueur wazaki na kati wana mais ba msuba kufa msupe bazali bon msuba ba voyage na bango msuba comment avier ba vana bango eza oleka bongo eza ambiance makasi mais feza ko tonda et tondi vraiment ba tomatiti na mer en tout cas. Merci beaucoup take mon alemba mais fait bimsi ba joueur belé nego to ba yepo bimi na terrain mais fait lelo comme entraîneur on soit cadré pe bana donc félicitations d'abord et là on est zangi ba tapena et ba comme ça on ndenge terrain GD ezali to boya passer eza terrain sa quartier c'est le ba comme ça on le terrain GD et comme on a condition belé tala GD le comment on beta kuna $50 on beta kuna boyeboy mais awa ngamo penza gérant na za gérant awa na terrain ngamna cadre na kengela terrain cadre terrain eza vraiment na condition belé te pena beta eza ke oyebisika ngake na zongi na premier place au beti mais sur les qui battent synthétique et comme la condition on est comme gérer par comme beaucoup mais talaga il raté parce que ndenge gérer comme ba condition pour les gens c'est à la tête surtout on a besoin beta to beti voilà. Merci beaucoup ndesi ba jam cool et ba fa de faire malin en tout cas ba jam cool et la danger jam cool le azali avant dans quand on a maleki nanga vraiment Jamukulu mama ali akufa ke amna yepe mana na kimia na place mama ali basala succès au sala entraînement na Lesas badidia mama ali do danger ti abima ke ba fait de série a voyager wana na place na sala succès yango terrain na yango Jamukulu abenna basana ti nenga kiliba poto na wana beti wana kozonga na ye ndenge sala ki azala bakotoyo ezaka Nzambe. Voilà na ba New Jack risqué musumari Yesu waza na poto base belé ni bali misato ba garder basala si ba petit na so ba abuma do so bana poto lelo. Voilà on a koloba yangwana. Okay, merci beaucoup coach Adia. Lemba ya kala na lelo différence ezali to bala kotona nous sali prêter vrai lemba kalezaka leko lemba ote lemba kalezaka na ba énorme na lemba kalezaka na ba propriété na lemba kalezaka na ba idée na bana lemba soki bana lemba baza ba intellectuel tango wana ezalaka teki o mona o balandalanda bato o ba kuluna o ba lemba mezalaka bongo te lemba ezalaka mabo mona make muto aye o musicien muna kwena yo kipete mais le long soki musicien yawa o jibe o mona ba personne balandi liba yeba tacle mais lemba kalezaka bongo te tona ogé ya ni na biso lemba biso ba fierté na biso commune lemba de fierté wana za o pese biso makasi vraiment mais lelo vraiment différence na ma comportement lelo en tout cas ça déplorable. Merci vraiment pour nous.
Merci beaucoup coach Adi Menengo pesi biso moins minute pour que tout ce nayo message nous connaissez vraiment na beaucoup mais Yalemba. Ouais, beaucoup mais Yalemba tout ça d'abord on a besoin ndenga yé déjà to ko boye te poisa déjà wana. Ah kitasiko sur le terrain to ebaye neti bana lemba mingi balobaka bayebi beaucoup mais c'était ndani na sala kana ni na sport ngani na ebie mele na ukaka msusu baiti boy mais do senga ke sur le terrain beaucoup mais ça monana amonana sur le terrain mais sala ke ferete ya ni na biso sigana so moni moi likamboneti moi likamoba kiti amemonisi ya temo ordre wana et ça m'a bien vraiment cassé donc on a lancé quand on a que azala ma sur le terrain vraiment visibilité na et monana. Merci beaucoup coach a dit que ça suka poto kabanayo neto mona ba ancien joueur ya Vita ya Imana ya ba Dragon est-ce que coach a dit après na Imana pe ezabo ça la réunion ya ba ancien joueur. Oui réunion zalaki bon tango nani ya Ngobila ya mbabiso déjà na mamale na kuna wana wana na kitambo kuna na pale na yango Ngobila na pale na ayamba biso déjà na mamale po ezalaka ke ba enseigne so balé na besoin ba enseigne so ba mona na kuna na entraînement de ring pour ba soutenir de ring pour ba soutenir pe biso ba ancien nga sala kutu mamale na jamukulu asala mamale na ba yemoni ba nga sala bango moi jubilé mais ndenge le kana bongo bo tout ça ba reno ezali mais ngande siko na zwaka moi repos na makambo wana po ka ndenge za makambo ba lobi boyo boye yango to bena mwanzo to totala ngode na musika mais ba reno ezanango voilà. Merci beaucoup. Chance nous que ça na petit frère nous peux pas au bazo betele na Imana. Bana lelo na Imana na opesa kake excès des ailes les kate po bana na tanga kala bale ndeza la kana biso bavie. Izana mteke yobo bezaka na bali. Avant tout mutu et au sala. Bon bana lelo bon bayebi na mingi bayebi ngono na avant parce que bon technologie peut changer collier. Tant on a besoin de la manam teki na ba to ba ni ba ordinateur ba ne bele o bibimi bete na Camagnola Camagnola tant on a comme Camagnola et puis 20 mai na biso ça dit 20 mai vraiment biso ba net biso ba première promotion coupe confédération nene coupe confédération première promotion biso Itex Africa biso to beta ngol bana to beta on a Gabon mais malheureusement to kena musate to beta aller retourna na équipe Gabon a Kweme awana na vraiment atoya kolongo moi voilà juste na baga ke bana lelo koyebe l'équipe bango déjà bayeba déjà mingi koyoka nde mukie bakoma loba mingi do nzoka ne fallait bayoka mingi baloba mukie ndeko ba eko faire monter bango quoi bon exemple na babana oyo bayoka bavie bango pe ba okene pe likolo kitoko na pesa bango chance sonde bazana koyoka ete nzamba pamola bango basala carrière bango mulai koleka pe biso quoi ndenge pe baleki biso tango na biso to ebesika to sokeli bango vraiment mbongo facilité bimi tala do ba transfert bien mbongo mais comme na tango bana lelo yango no moni lelo bana ba émerger quoi par rapport à biso merci. Merci beaucoup. Là, c'était coach Adia, ancien joueur de Derrick Motema Pembe. Et le comme coach, comme entraîneur na terrain MF en tout cas, c'est penaki tout comme Makaski na l'une de la bino. Et tout ça toujours na Comina Lemba. Et vous abonnez massivement na la chaîne YouTube. Il y a Bisso Podcast TV, donc vous allez dessus. Et donc partout les informations de Comina Bino. Là que tu es, na téléphone donc information comme il y a. Likez, partagez, s'abonner, commentez. Vous appelez qui tout comme Makasi. Merci beaucoup. On se retrouve juste après. Merci. Donc voilà, maintenant nous sommes à la place Terminus Lemba Oboka Terminus Lemba Yangoyo. Donc tout ça c'est la place Terminus. Bon tu bandaki bon foire, tu es super, tu koti kati. Tu outil vers terrain GD, terrain MFS tout ça la place Terminus. Ba benga Terminus Lemba. Zela obo mon na likolo ya keti salongo. Aketi salongo, mais à la prochaine to matapena bali voulu to kene ba rigini parce que l'embeza monene ya bino l'embeza tellement vaste ça pena monene makasa ko sakanate l'embeza pena monene ya ko sakanate donc et le bilan on passe ça ko sil ça ko ça ta une semaine donc l'embeza tellement vaste ya biso podcast TV tozo kota na ba kwa pour que bato ba kita ba komi na bango kala et bah mon est commune bango ndenge batika yango est-ce que ça bongo to échange alors TV za radio to bon on a bilili ka ndenge za la chaîne YouTube ya Bisso Podcast TV bon s'abonner massivement ko like émission ko s'abonner ba commentaire
ko partager ko zapena nie makasi car ndenge zala donc partout ali soko s'abonner na chaîne ya biso podcast TV kotono so rozala ba vidéo no komela yo sans problème ko liker ko s'abonner ko partager ko zapena bien makasi na sabino lemba eza commune moko d'intellectuel ndenge boki ndenge ba natif ya lemba bango bazoloba donc lemba eza commune d'intellectuel mais bakoma kokamwa lembe koma na kuluna kosakana te toyebi te soki bautaka wapi mais lemba tozomona institut Mwamba tozomona inikin université de Kinshasa et en tout cas toyebi université na bimise wana kuti kolobela kuti te campus à l'époque tanobenga bongo Luvanium à l'époque voilà je me suis là petit mais c'est pas bien Luvanium donc en tout cas bayaya lemba ezonga ndenge zalaka ezapena kitoko makasi ben civique botika ba biloko ya ba saleté state bo sala papa botika biloko c'est pas bien voilà to est-ce que awa to soko matela sabino wenze ya terminus est-ce que bato bakenda kala botika ngo ezalaka boye to échanger to komona wana akisa safu to laksa bango wenze ya terminus lemba ndenge ekoma. Merci, on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Voilà, tout ça ce qu'on a wenze ya terminus dans la wenze ya terminus. Momoni terminus ndenge comment to kota na kasi to laksa bino wenze ngope. En tout cas bakonza mboka bana lemba bazosenga kozongisa biloko na bango na ndenge elongo bani na ndenge ezalelaki ba dekotala pe boye dekotala boye bana lemba pena mingi bango pena bana lemba pena baza suite parce que monsieur bela bateka mapango ale omona batu basombi lupango ana lemba bauti ngaba bauti makala ale bayana ba comportement na bango bauti na ba makala ba nini to bayana ngaba ana lemba ba esko ko bebisa bana ya lemba ekotala pena eza ndenge wana ekotala vraiment eza pena bongo en tout cas lemba ezalaka boye te lemba ezalaka boye te mais te comprendre te lemba ndenge ekomeli ndenge bamoka bazoloba à l'époque lemba c'était pas comme ça lemba ezalaka pena boye te ekotala pena soko ezalaki soko kiti na super wana soko omona pena keno naza place mosusu kiti na super lemba ok bon le baba Rikini parce que Rikini ezalaka ne calme aussi sous salongo ba place monsieur ya pena calme mais kobana super terminus omona complément ya bato ba bar tala ebele neti na film ya osakala kutu ya bar tala ebele tellement ebele ya osakala te bar tellement ebele yo bomoni so tokende sa ba matete tokenda ba kasavu oui ba bar ezalanga ba boîte ezalanga mais ya lembele kino ya lemba eleki awa bar non ya lemba pele eleki so toyeba ateza rapona nini tokozonga tokozwa pena ba notable moka ko betela biso pena carte lokola ba maître Jean Fomo tokovandisa ye toko questionner ye betela biso pena carte ya lemba pena mobimba pona nini baba rebelle ezalaka na lemba tu bi lemba comme ba intellectuel aktia safu toko tena la woza ya terminus to mona ndenge koma merci. Ok voilà tout ça ce que na marché à terminus lemba ok voilà tout ça na wenze ya terminus lemba awa ta difficulté ba maman bazoteka misusu bazoteka pembe na mai asia ozo na sona mama bazoteka pembe na mai to éviter sur social mbote mama mbote papa comment on nga teka na wenzo te na eka na sona mama teka kawa teka comment on mama ko lo bale comment baise na ba usaki déjà image est-ce que ba bongisa to lo baka essayer le mbisi bon ye pe mwana mboka lo baka ka bon ye se bango ba be lo bate bino mo sala ka to sito le mbiko lo ba
Voilà, artiste maman baza na kanda parce que ya zela na mai oyo. Ya za mai oyo tala. Donc voilà. Voilà, maman baza na kanda, place bazo teka yango yo. Wenze ya lemba. Maman baza pe na kanda makasi. Na termis en tout cas baza na kanda baza na esengote. Donc baza vraiment na colère au sakanate. Ba vraiment na colère au sakanate. Mais les mezara bouti, les mezara propre. Les mezara propre mais tala lelo lemba ndenge koma. Tala lelo lemba ndenge koma. Maman bazo teka ba mesa mikuse. Mabaya, ah pena soki vous le beti. Tokotambola botene azotambola na access. Tokotambola te. Ba poto au sakana kuste. Ba poto. Vous avez na lemba terminus ah. Wenze ya lemba terminus. Donc en tout cas ils sont sur un format parce que ça fouilla tout le monde ba ndenge mama otulo ba salité za awa. Ba otiko bwaka ba mama ba salité za wapi? Yemoko expliquer ngo. Nandi baya ko bimbe ngana wenze. Pardon. Voilà, maman bangi na ye kaka ndenge zalaka. Voilà. En tout cas bomoni to laksa bino place yango. Poubelle yango yo. Maman ba oteka awa, ba oteka ba biloko ba oteka awa mais atala. Lemba. Comme un intellectuel. En tout cas, ils ont passé. Ils ont vraiment passé. Kaka ndenge zalaka. Donc voilà, c'est parce que rien ne change. Rien ne change. Le réseau changé exact. Le réseau changé exact. Et on moni bazana kanda ko sakanate kaka ndenge zalaka. Tane azo ko na tout batol. Nazo kita mutu. Kingo na ngo buka na donc moyen ko jité. Pasi pe mawalemba terminus botala ndenge koma. Wenze moko munene awa na terminus. Mais botala ndenge koma. Merci Tobino Monsieur Libanda, merci beaucoup. Voilà, nous venons à la fin de notre découverte ici dans la commune de Lemba, précisément dans le district à Moamba. Donc voilà, en tout cas, Lemba est tellement vaste, Lemba munene, neto bana ebino na foire, to na super, le lesko to suki na terminus et puis à la prochaine, to komata siko ba salongo, ba livulu, ba regini, tina suka kuna pena to kendeka ka ndenge zalaka. Na bokasi ya chaîne na biso ya Biso Podcast TV on est beleza rapena makambo en tout cas un grand merci na ba patron na biso ainsi que Roni Malundama et Yannick Malundama ainsi que na ba partenaire nyonso tout kaka ndenge zalaka et puis na robeka pena cette mingi na ba internet na biso et puis ba abonné na biso tant moni remarque moko ko banga te comment yango vraiment ezalaka kitoko. Comment yango parce que mutakola katango bazopesa ba remarque mutu pas zokola c'est bien bon ils ala pena nengwa na pena en tout cas na okima pena manko pesa mote belé et pas ya bateau ba soutenir wata kini fekate les lions de la presse congolaise le cola mon vieux Franck Dimundu donc mon vieux Franck Dimundu et pourquoi pas aussi à saluer Baba Tanimo donc Baba Tanimo donc je vous salue aussi de loin et pourquoi pas saluer donc Ige Ngamendima donc Ige Ngamendima et puis je salue aussi Bien Makwata donc Bien Makwata en tout cas un grand merci à vous d'avoir bossé pour les lieux de la presse congolaise et pourquoi pas saluer donc Gelor Ekofo et voilà Gelor Ekofo ainsi que Désiré Samaki en tout cas moi te belé pas ya mon vieux Ben Mal le Gaulois statut États-Unis d'Amérique 001 pourquoi ça saluer donc Papa Rémi Kweme, il y a Maman Georgine, sans oublier aussi Stati à Paris, Papa Simon Fouaka, il y a Maman Cécile, sans oublier aussi Maman Laetitia Kanolo, Maman Cécé, il y a Trésor Loutona de l'homme à 500 000 valises Abilama, la France, Karanenge Zalaka, vous s'abonner massivement à la chaîne, il y a Biso Podcast Anne Makambo. Et je remercie aussi mon équipe technique, si ma caméra, on a artiste Safou, donc il y a pénaliste en Zambé, pourquoi pas saluer ingénieur Doba Sadissa, et si que confrère et puis conseil dans la chaîne YouTube et Biso Podcast TV et pourquoi peut saluer notre avocat maître avocat Jean Foumou Intello maître Jean Foumou car merci beaucoup on se retrouve à la prochaine bye.
na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin kozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te